fumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement ba client na ye akana kozala proche na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise ba client na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours et semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bossi Mbappé Boebake depuis 1992 32 ans le lobo koka de service à peuple c'est à l'indisa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour la bavol nyoso totangi boko zoyango na bavion na ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Congo mobimbe bandima yo bisengo ya Fly CAA boyi wala muna bolandi ya journal ya pele pona peuple info lingala mbote la bino bisika nyosu bozwa mito fungola basangola biso pona ko signaler bino ke a quelques jours ya ba élection ya bureau définitif ya assemblée nationale bosengeli ko ke 19 députés nationaux invalidés na terme ya ba audience consacrée na correction ya ba erreur matérielle et pas yoapi basengi na cour constitutionnelle a rectifié arenaye ya le 22 avril 2024 pour na ko permettre bango baye basolo na ko siéger na assemblée nationale pour na bango boye bake are oyo ezali solo ko violer constitution ba détail élément oyo boko zwa yango na édition na biso ezali koya to poursuivre basango na biso pour na ko tel sabino ndenge distinguer première dame Denise Nyakero abetaki masolo mercredi 1er mai na Paris na 60 yaba boursier ya programme excellence ya Stéphane Skande Nathalie Kaila Kapenda Denise Nyakero Tshisekedi face ya centaine ya ba boursier ya 4e édition ya programme excellence ya lokola momesano ya chaque année présidente ya fondation Denise Nyakero Tshisekedi akendaka pona bitu ya koyeba ba différentes phases ya parcours ya ba étudiants oyo baza bongo na Denland pe na Campus France distinguée première dame azwa kiton ya koyoka bango na o etali cours intégration na bango na société alimentation pe ba préoccupation avant ya kochite na ba ambition na bango azanga kiteko pesa bango ba conseil lokola mama nyonso ya malamu oyo alingaka bonheur ya bana na ye naza fier na bino ba nouvelle o nazu awa eza bongo kitoko et pas directrice générale ya Campus France bozali kosa la fierté ya République démocratique du Congo image ya excellence ya ezali kitoko et lobaki bongo première dame Denise Nyakero Tshisekedi présidente ya fondation o eza na kombo na ye a profité ki pona ko répondre positivement na ba préoccupation ya bien-être na bango a rappeler na bango objectif ya fondation par rapport na o etali enseignement nangambo mususu ba étudiant topé ba boursier ba sepela ki makasi komona échange oyo basala ki bongo na distinguer première dame en toute sérénité na oyo bango bazali kobenga bongo mama ya boboto bosimba ki programme excellence ya ekomi bongo na 5e édition katina yango tozana 241 boursiers oyo baza bongo répartis na bamboka lokola États-Unis, France, Maroc et République démocratique du Congo. Je vais créer des entreprises à vocation agricole parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent aujourd'hui en RDC sur les enjeux agricoles. Bien sûr, nous avons des terres arables. En RDC, on a beaucoup de terres qui ne sont pas encore exploitées. Ce que je veux, c'est travailler dans les transports. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est relier le nord et le sud de la RDC, l'est et l'ouest. Dépendant de la situation géographique de la RDC, on n'a pas tous les mêmes richesses et ça serait bien que l'est puisse apporter ses richesses à l'ouest, les sud au nord et vice-versa. Et donc, je me dis, peut-être ce qui empêche encore ça aujourd'hui, c'est les systèmes de transport. Pourtant, on a grave des ressources, on a un fleuve qu'on peut exploiter.
Nous sommes très satisfaits parce que sur les 37 étudiants qui sont là, ils sont tous en train d'évoluer très bien. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux sont majeurs de leur promotion. Il y en a qui sont dans de double cursus, mais qui, malgré la double diplomation qu'ils font, ils restent quand même le meilleur de leur promotion avec tout ce qu'il y a eu. Ils pouvaient avoir comme difficulté en termes de choc de culture, en termes de climat, d'adaptation, d'environnement et tout, mais ils ont su faire preuve de beaucoup d'excellence en étant toujours le meilleur, et cela nous encourage beaucoup à pouvoir le soutenir, être encore plus près d'eux afin de leur donner le maximum pour qu'ils puissent avancer sur ce chemin qu'ils ont déjà pris. Élection, il y a gouverneur, vice-gouverneur et outi ko salema siko etikali mosala e banda kasi ba député provinciaux ka kabino moko ba électeur peuple aboyi botalisa ye ba spectacle ya ba motion na ba motion bolanda ba détail o. Élection, il y a gouverneur, il y a vice-gouverneur et outil ko salema na différentes provinces, il y a République démocratique du Congo. Bo simba ke selon mo bekoli konzi, il y a République démocratique du Congo, ba grands électeurs, ba députés provinciaux, ba différentes provinces, bangonde bazala kanandingisa, ya ko voter ba gouverneur et longo ba vice-gouverneur. Nyonso wana izala kabongo, assemblée provinciale azana pouvoir, ya ko voter ba édu bisika nyonso bango bazwami pour nous permettre exécutif provincial aye bana ko marcher na ndenge ya malamu bazape na mosala ya ko contrôler oyo exécutif provincial azali ko sala, c'est-à-dire bango bazawana pour na bonne marche ya ba différentes provinces. Exécutif provincial aza tango nyonso na ba compte oyo sengeli a rendre na bato oyo ba votaki, c'est-à-dire ba députés provinciaux. Awa ba députés provinciaux ba voter ba gouverneur boye sikoyo bato nyonso misu ezali kozela, misu ezali kotala na ngambu ya ba gouverneur ndenge nini ba ko gouverner ba différentes provinces oyo epesameli bango ba responsabilité. Boye population ya République démocratique du Congo abaye ba spectacle moko ya mabe oyo euti koleka na bambula eleki ezalaki tango nyonso okoyoka na province songolo ba destituer gouverneur, ba voter motion ya défiance pour na kolongola gouverneur, ko benga ye incompétent, koloba a détourné nyonso wana kaka ba tension e bande kobima ba député ebele selon ba imer na bango nde ba bande kolongola ba gouverneur tango nyonso kimia ezalaki te na ba différentes provinces. Soki kimia ezali te, développement ekouta wapi, ekouta esika moko te, pamba te esika kimia ezali nde esika mosala esalemaka na ndenge ya malamu. Occasion yango yo esengeli toyeba na ko interpeller ba députés provinciaux. Tango bo voter ba gouverneur, est-ce que bo voter ba programme na bango, topé bo voter ba cadeau oyo bango ba pesa kibino. Soki bo voter ba programme esengeli kolandela bango à la lettre, ba yeba na ko appliquer programme oyo ba présenter kibino na niveau ya assemblée provinciale. Ezala programme moko ya lokuta te, ezala démagogie te, moto aya ko présenter programme oyo ye akoka ko sala te. Na tina wana bokoki kolandela ye ko talisa ye polele papa na tango ya campagne électorale na programme na yo olobaki okokotisa mai bisika songolo, okokotisa courant isika songolo, kasi lokola osali yango te papa ozali ko mériter kokoba te. Olie ezala tango nyonso selon ba imer bolali bolamuki bolongoli gouverneur awa bovotaki bango esengeli mosala esalema na ndenge ya malamu. Peuple azali kozela boyokani ezala entre exécutif provincial na assemblée provinciale bisika na bisika bino bozwami pamba te développement ya Congo ezali kaka ville ya Kinshasa te, eza na niveau ya ba province. Bino pe ba gouverneur bisika oyo ba voter bino tango boyaki liboso ya ba députés provinciaux pona koluka ba voter bino, c'est-à-dire bo se sentaki capable ya komema un plus na ba province oyo ba voter bino, bo se sentaki capable ya ko faire développer ba entité to ba province bisika oyo bino bozali voter. Kasi soki omoni okozala incapable et kozala malamu yo moko o démissionner olé ozela ba députés provinciaux ba voter ba motion ya défiance. Peuple azali kozela développement na ba province, peuple alembi ba conflit d'intérêt, ba conflit ya ndenge na ndenge oyo esalaka ke ba province ekende liboso te. En tout cas mbala oyo tosengi mosala etambola malamu na ba province. Nouveau gouverneur Eliaville, province à Kinshasa, Daniel Bumbwa, Azoko Kota, na fonction kalamingi te pour répondre na ba attente ya bakinois. Info lingala journal ya peuple pour na peuple a mekimo moke kolobelaye. Nasima ya premier quinquennat ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, espoir et komi komona na
pona bakinois oyo balelaki ntango molai eta ya ville province ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo oyo ebengamaka Kinlebel le 29 avril 2024 na siège ya assemblée provinciale ya Kinshasa nde kombo moko etangamaki pe eponamaki epai ya badepute provinciaux ezalaki bongo ya Daniel Bumba oyo aponamaki gouverneur ya ville province ya Kinshasa. Daniel Bumba akozala seconde na vice gouverneur Edi Iyeli Molangi donc ticket UDPS MLC pona compte ya Union Sacrée pona bato bayebite. Daniel Bumba nouveau gouverneur ya ville à Botama le 12 août 1982 azali membre ya kala ya Union pour la démocratie et le progrès social aza titulaire ya diplôme ya licence na économie monétaire ya université ya Kinshasa asala succès mingi en tant qu'entrepreneur à part d'activité na ye privé asala pe na direction générale ya dette publique oyo ebengamaka OGDEP epai wapi a okipaka poste ya assistant ya directeur adjoint na cabinet ya chef de l'État. Daniel Bumba ayebi ba défi oyo ezali kozela ye na ville ya Kinshasa lokola mwana ya Kinshasa ya solo azali bongo bien préparé pona ko répondre na ba attente ya bakinois oyo bazali kozela komona Kinshasa ebongwana na sima ya élection etikali kaka chef de l'État a signé ordonnance pona komona démonstration de force ya nouveau gouverneur Daniel Bumba oyo totombeli ye. Bonne chance. La couleur région Bosimba qui est séminaire ya laïka CAC le Mbagar 1 et sila qui dimanche 28 avril 2024 na paroisse ya le Mbagar 1 bo ezwami kuna na kisenso pona mbala oyo évangéliste itinérant honorable Nerombu Ngunde ateya ki hérité mapinde miladilan. Pendant 6 jours, Mobimba, Kobando lundi 22 avril, Kino dimanche 28 avril 2024, paroisse CAC ya Lembagar et Yindaki Nandenge ya Kosakanate na Oyo Etali séminaire ya Balaika. Nyonso eleka ki vraiment kitoko, orateur, ezalaki évangéliste itinérant honorable Nerombungu Yende Ateaki pendant 6 jours Oyo na paroisse CAC Lembagar 1. Et pas wapi bana nzambe bazalaki vraiment édifié na thème monene ezalaki comment marcher avec Dieu. Pona mokolo ya liboso honorable Nerombungu évangéliste itinérant atalisaki ke na ibandeli nzambe asalaki moto pe atiaki wana pona kobatela pe kokengela elanga ezalaki occasion pona moto aye bako marcher elongo na nzambe na nyonso wana orateur honorable Nerombungu atalisaki polele ke moto nyonso oyo azali kotambola elongo na nzambe akozala wana réussite ekozala na ngambo na ye boye créature moto na mokili akilamaka pona ko vivre libela kasi lokola alingaki kotambola elongo na nzambe te nde makambo ekomelaki Adam na Eve na sima na bango koliambuma donc nzambe nanu liboso na makambo nyonso oyo moto azali kosala ndenge évangéliste itinérant honorable Nerombungu atalisaki bosimba ke nyonso elekaki vraiment kitoko pona mokolo ya dimanche 28 avril 2024 tomonaki mot de circonstance epesamaki epai ya président ya laïque ya paroisse Lembagar na commune ya Kisenso Jean Mandundu ye atalisaki ndenge nini séminaire oyo ebandaki pe ndenge nini ezali kosuka nyonso elekaki vraiment kitoko pona mokolo ya suka évangéliste itinérant honorable Nerombungu atalisaki marche ya bana Israël ndenge nini batambolaki elongo na Moïse epai wapi nzambe abandaki bongo kokamba bango orateur évangéliste itinérant honorable Nerombungu alobaki ke esengeli kosalela nzambe kozala na patience kozala na obéissance pe kotosa makambo nyonso oyo nzambe azali koloba ezali ba principe oyo ezali kosala ke moto ayeba na kotambola elongo na nzambe ko se détacher na yete alobelaki mukanda na Exode chapitre 32 verset 1 ateyaki pe na mukanda ya Proverbe chapitre 16 verset 18 epai wapi alobelaki même likambo ya orgueil ezali mabe
boye honorable Nerombungu évangéliste itinérant ateyaki bana nzambe esengeli kozala toujours à l'écoute du Seigneur nyonso wana esepelisaki assistance basepelaki vraiment na ndenge ya kosakana te pendant 6 jours oyo assistance azalaki vraiment édifié na maloba kitoko oyo évangéliste itinérant honorable Nerombungu ateyaki bango pendant 6 jours. Na micro ya Info Lingala, coordonnateur ya ba paroisse ya CAC Kisenso, Jean Lelo a pesaki d'impression par rapport ya déroulement ya séminaire oyo. Ezalaki général kotambola elongo na Nzambe tiré na livre ya Genèse 17 le premier verset. Tei banda lendi tino lelo a clôturé atalisi biso makambo ebele koyeba lolenge Nzambe azali ba principe na ye lolenge tokoki kotambola na ye mpe ba obstacle oyo ezalaka ntango tozali kotambola elongo na Nzambe. Lelo achite na kolakisa biso ete toza mutula na miso na Nzambe na mokanda ya Esaïe 43 verset 4e kuna Esaïe azali koprofetize ete biso bana na Nzambe toza mutuya na miso na Nzambe esengeli kaka totambolaka elongo na ye tosepeli mingi na nyonso eleki Nzambe afundi biso ebandeli katikati te mosuka Nzambe azwa lukungu. Merci beaucoup. Nyonso wana ezali kotalisa ke bana ya Nzambe bazalaki édifié pendant 6 jours na prédication ya honorable Nerombungu bayokaki vraiment kitoko comment marcher avec Dieu. Lokola momesano ya chaque lundi ba personnel ya complexe scolaire Mama Pemba bazalaki na kilt na bango po na kotika poso na maboko ya Nzambe. Héritier Mapine Miladi Landu. Ndenge kaka ezalaka lokola momesano na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu chaque lundi ba démarraka semaine na bango en beauté batikaka mosala nyonso na maboko ya Nzambe mbala oyo pe ezalaki kaka lokola momesano ba enseignant ba personnel administratif bref bato nyonso basalaka na complexe scolaire Mama Pemba basanganaki pona kokumisa Nzambe pe koyoka liloba na ye mbala oyo bazalaki bongo bateyamaki epai ya Koma Honoré oyo ateyaki na mokanda na Psaume chapitre 60 epai wapi atalisi ke avec Dieu nous ferons des exploits esengeli kotambola tango nyonso elongo na Nzambe soki ozali kotambola na Nzambe okosala exploit ya ndenge na ndenge oyo moyini satana akopusanaka soki mokete pene na yo olingi réussite kangama na Nzambe olingi succès kangama na Nzambe olingi bénédiction nyonso ezali kaka na ngambu ya Nzambe esengeli te koluka yango na esika mosusu na tina wana Mateya ezalaki vraiment capté 5 sur 5 epai ya ba enseignant pe ba personnel administratif nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba ya fondation Nerombungu oyo bazalaki wana présent Mateya elekaki vraiment kitoko. Micro ya Info Lingala Ngoma Honoré oyo azalaki mote ya mokolo alimbolaki déroulement ya prière ya mbala oyo. Alors, lelo chaque lundi nous allons na culte oyo tokumisaka Nzambe yoka maloba na Nzambe neto yaka 6h30 toza déjà awa culte bandi qui 7h15 tosilisi et puis de continuer l'activité et à jour. Alors, nous avons béni le Seigneur pour na Mateya oyo a inspiré nga na komisa na peuple de Dieu oyo tozwaki na mokanda ya Psaume 60 verset 14 kuna ezotalisa biso avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Et kuna nde tozali kotalisa assemblée et desengeli komipesa epai na Nzambe kotela kaka Nzambe kotelika na Nzambe kotambola na Nzambe longo tozala na relation d'intimité na Nzambe. Merci na mokonzi ya école na biso son excellence Nerombungu mpona likanisi oyo azwa ya kosala kilte eza na kati école ya moto banda semaine obandaka na kilte donc tozali kotika semaine na boko na Nzambe ntango mpe tozosilisa
tosi sango na kilte na oboko na nzambe ko remercier nzambe lolinga tambole na biso nyonso ezali kotalisa ke na complexe scolaire Mama Pemba batiaka nzambe liboso surtout ke initiateur ya école oyo ezali bongo honorable Néron Mbungu oyo azali pe mosali na nzambe évangéliste itinérant nyonso ya ye ebandaka na nzambe. Po oyo ezwami bongo na quartier Mapela na quartier 1 kuna la commune ya Masina eza ya kubeba na ndenge ya kosakana te. Bandeko bavandi na commune ya Masina mwa pont oyo bozali komona toyebite soki tobenga yango vraiment pont yango ezali kosunga bandeko ya commune ya Masina na quartier 1 oyo bavandi kuna pe ko traverser ko kende na quartier 5 Mapela, c'est-à-dire bango nyonso balekaka kaka na nzela oyo bozali komona bongo mai ya ntsanga tango etondaka awa ezalaka likama pamba te mwa pont oyo bozali komona ezindaka na ndenge ya kosakana te yo ko traverser wapi soki mai ya ntsanga etondi okoleka nzela nini pont oyo batiela bango soki nani ayokelaka bango mawa ezali vraiment na se mai emataka likolo kutu yango ebungi bongo bandako ya nzinga ya rivière Nsanga awa ezalaka pasi pe mawa soki rivière oyo etindiki mai bandeko nyonso bavandi bisika oyo bakimaka botala bino moko bandako na bango ndenge komi ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te bango balobi esengeli ba autorité bayokela bango mawa pona kotombola pont oyo et traversé rivière Nsanga pe ezali kokabola quartier 1 pe quartier 5 na commune ya Masina. En tout cas pour ebebi makasi pour eza kobeba transition etondi ndenge ezongoleka no sengi na ba député na biso bimi abongisa biso pour vraiment moi eza te poto eleki makasi abongisa biso pour vraiment pour tout le capitaine biloko na biso ande to na boutique na batela na biso na bandako apona pont oyo vraiment pont oyo etungisi batu ekimisi pe batu quartier mobimba oyo soto tamboli kuna ozomona bandako kaka ya pamba batu bazate bandako ebukana partout donc batu bazate donc mai toluki bakonzi vraiment bakonzi mais batala biso na pont oyo kobanda prince kuna ti oya kokoma na pont oyo donc baya ko kire biso mai oyo bafongola biso mai oyo. La rapporteur ya info lingala journal ya pepe babeta ki tour na province ya Mai Ndombe mingi penza kuna na territoire ya Nkutu epa yuapi batalisi bino esika moko babengaka kapela yango penza ekokana ndenge moko na kapela oyo ya Kinshasa. Christian Kangebeni, Michael Bustoto. kapela oyo ekende sango na Kinshasa awa na ba République démocratique du Congo boko kanisa ke bakino kaka nde bayebela bilengi nango nzoka nde Luvunu tozali awa na province ya Mai Ndombe mingi na territoire ya Kutu awa bayaya bastafaka na ndenge ya defote ebongo pene bozozo staff connexion en direct de kapela meka okanga mandenge babenga kango donc nenge kaka boyebi kapela ambiance oyo ezalaka kuna ndule modèle bafukusela kantabana ngulu avec pilipili ya 3000 na pointe banyangoleli yo litungulu pembeni yo kampimbo ya kosakana te bondi melangai ke soki oza awa okobosa na kin moko na misika fumi obosa ne kin olandi bisengo kingo mwambe ya Kutu famille baleli ebele na Kinshasa boyo kasikoyo jento moto esala kantabana ngulu ndenge ya sololi staff nanga komona ngo Miko Ukangama connexion en direct ni kapela na Kisasa pour odami awa raisonnement nomba moko boule kapela na Kisasa saka togo jaka tabangulu to saka pe basoso ya Kisasa ba maboke pe yango batiji pe to salaka nyoso to sa o ba salaka biso pe to salaka ngo togo jaka taba ngulu chaque jour to kena sombana ba balenye uta likolo to gorger a to bandaka 6h30 si 21h bakanga ekala biso pe to kati misala pene ba comédie pe bazalaka wana pour na kojoindre utile agréable pour na kosekisa population côté ozolia côté ozokongwenya bozwe lokoyo oh masa muto ça 10 ans na bolingo il faut moi des matchs na muto ça fait 10 ans na karaté il faut moi des matchs na ça 10 ans karaté ne muto na tambola ka pomba yo kiba yo na bete kiba yo ça metelemba bon muto ça 10 ans na bolingo ata ko papa mukola chimi seki il faut moi des matchs à papa
RDC za mboka ya diversité, mboka ya ambiance, soso pembe azanga mboka te. Soki kaka ba province ezu ya moyen à travers projet à 145 territoires, batu misusu bakokima Kinshasa. Kasi pa comédien, kombo na yo nani? Comment on a mboka avec cassé mais c'est ça va comédien libula wese banka zezina kutute mbana mama nanga fia mama nanga po awe banki na to soma mbo apo to banga mi binanda kuma sokpa. Hey, likama. Suite ya modernisation ya piste ya Luano na Lubumbashi CAA a modifié horaire ya ba vol na ye na ba différentes villes ya RDC. CAA mfumu mokonzi ya mapata toujours pona ko satisfaire ba client na ye a modifier ba horaire ya ba vol na ye na suite ya ba travaux ya modernisation ya aéroport international ya Luano kuna na Lubumbashi. Désormais Kinshasa Lubumbashi et kobanda ko salema à partir ya 7h45 Kinshasa Goma et kobanda ko salema à partir ya 15h30 et bongo Kinshasa Mbujimai yango et kobanda ko salema à partir ya 8h40. CAA nyonso oyo kaka na souci azalaka nango pona ko servir population. CAA spécialiste ya Congo profond, ponctualité na régularité nde ezali bongo cheval de bataille na ye. Na CAA client de azalaka roi to gangi na CAA client de azali roi botu nangani ni ye. Kinshasa Lubumbashi Lubumbashi Kinshasa baza na 7 vols par semaine, c'est-à-dire mikolo nyonso bembuka na yo ndenge olingi oza mobimba. Bokanisi esili nanu te. Kinshasa Goma baza na 5 vols par semaine. Oyo elonga te elonga. Ah, CAA balinga kamboka boete. Na o etali bongo bokolongono ya nzoto lelo rédaction ya Info Lingala elobeli bino bisap tope ba graino ya ngainga ya rouge. ezalaka répété à travers saveur nango délicieuse pe ba effet bénéfique nango po na santé yango eza nini eza nde bisap to pe ba graine ya ngai ya rouge epai wapi basalelaka yango boisson mingi na Afrique à travers ba graine na yango rouge pe délicieuse boisson oyo ezali vraiment traditionnel epai wapi epanzana mingi na Afrique na ba pays lokola Sénégal, Guinée, Mali, pe Benin kobakisa na Égypte na oyo etali ba bien fait ya bisap bosengeli koyeba ke ezali boisson moko makasi pamba te e facilitaka digestion na ndenge ya kosakana te. Bisap to ba graine ya ngai ya rouge yango ezali na vitamine C pe eza antioxydant yango eréduisaka hypertension, eréduisaka cholestérol, eréduisaka triglycérine, eza antioxydant, eza anti-inflammatoire, ezali vitalisant, régularisaka glycémie, ezalaka pe lisusu antalgique, pe eza anti-stress. Epai wapi esengeli na moto nyonso komelaka bisapu oyo en gène vers moko na tongo pe na pokwa pe epetisami makasi na basi ya zemi pe bato oyo babelaka tension ya komela jus ya bisapu oyo to pe bagraine ya ngai ya rouge. Po ozala na santé kitoko potopoto ya kolia eza se moko na RDC eza bongo Protivap Stepanas Kande. Une génération a une autre choix ya potopoto diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana na ngai na diaming. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na diaming. Diaming ezali potopoto ya kitoko pe elengi esalemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Ezali repas complet, protéines, vitamines, pe
énergie. Eza possible que bana na bino bakola na intelligence pe bokolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na Diaming, Léa Otonda, d'une génération à une autre. Nelema onde pesi ngai nzela na boucler journal ya pepe pona pepe bandeko botikala malamu. Au revoir. Bobenga ye mfumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poche na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya bavol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours la semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bossi Mbappé Boybake depuis 1992 32 ans le lobo de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour ne pas venir sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na yampifo, Airbus A320, P Airbus A330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimbe si bandimayo, Bisengo ya Fly CAA.